yo kopéraki na nani po oblongwa kanya makasi zozonga koto na za témoin mais okene kanya makasi na kene nanga mais ozongi koto ndeni na zo kwanza maninga na zonga population le biba bomanga et mais la population on a pe o sala mabete to mona musapi sozali auxiliaire et justice kolo mibeko ezali parquet organe de la loi to déférer kuna lokola mesani na kobimaka to nimite ke mbalo ya kobima po to ti ko saisir déjà bato ya likolo balobi lobi kaka oyo place basamisa ke moninga na Sisoko dépasse ba kosamisa po ba condamner ba plaignant bazali plein pour na ko charger mbala oyo abima to mona na mokili mutasosi mokili apa nzambe ezala après nzambe za l'état ezala l'état mutasosi mokili azate pe mutu akondane mutu azate po nini ona biso tuna mokili o asala mabeta la samsabe bosuka oyo siko soka za par exemple derrière lui azana 10 plaignants akobimate bakoza condamné bakocoincer akoza neutraliser donc baya ebelo kwa bozola kisene tande kebwe baya na mbela bapesa ndenge insécurisaki bango po tosa rapport to tinde pas procureur po ipesa ba juge nguya pour que cette fois ça condamné soki akozala condamné à perpétuer soki akokufa na prison akufa kunana côté to ba otanga nzambe sibila saki ba bien solo nzambe ko oza l'état itena ba o abimaka ku félité pendant okende nzambe est-ce que biki bat balo ba mabe pona te na bina mukile ezaka mabe kona nga mais MP ça betana nga pe le changement était bon nzambe ata bi vérité muta otika nga osala te apara nzambe bundela nga na sala nga mabete yo sala mabete mutu o bayini o na bomi biso ba biso ba biyo boto la batu ba téléphone boto ba mongo ba conseiller ma na image yango ti comment image ezandeni papa moni esi bokanga de on a ba vérité ba ni te mutu otika nga pe osala te o bilo mo sala na mwana matete mwana matete ni ya matete na senge pas yé mon colonel Lifenge élément très dangereux donc unité à quel makala et c'est bon ça il le remonte que tout le monde est soudé Correcteur News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Actualité sur phénomène de rôle oyo ezali kosukisa même bango bakonzi la commission ezali kosukisa bango mayele peuple congolais asi alemi bato mpe ya libanda bino bayokolanda biso kobanga meme koya na Kinshasa po phénomène komoni kosilisa bino mpenza alors lelo tokiti awa na commissariat na kati ya matete un délinquant donc yebeta kombo ekenda sama bosuka yebena leader ya leader et bakuna oyo bazala donc yebenza soki akutani na yo en tout cas sambela nzambe ki alingisi po matani yao po ayeba te koza moto po babi yebena terminator akenda kutukanya makasi sa kima ase retrouver sur awa donc lobi ayaki nde balobaka 99 jours 100e jour na ye ezalaki lobi
la bonne les le plein pour bato batini ba message de bébé maman Rachel Caramel kitana otana phénomène ya bombe qui dit comment quand on va manger peut-être tika na makasi à ce que tu fais la vie ça comment donc tellement nous c'est le qui les ba question les qui to kele là colonel Feli après section accès comme ça tout le monde la bino moment là c'est vrai en tout cas Bosuka bel et bien arrêté la franquette depuis le but omoni papa oyo Bosuka a défié la police ngai kutu na yeba kete asigné ngai alobi non colonel Fenge commandant mo ambaze lo côté ngai na bani ko luka place ale kaka na batinel wana ya côté ya Viaza na kuma place moko na Maindombe Mboloko koto wana bango na ba geste moninga na ye natika message na biki na pese 5 jours ye akumisa Nzambe po aza na bomoi kumisa Nzambe po aza na bomoi police za police ya population papa oyo akangama plusieurs fois relaxé akenda pe na kanya makasese azonga na baninga na ye baninga tokanga liboso awa bamatembele ba Dimitri batanga kombo na ye Bosuka tosala MC tosala carnaval na honorable Kibuka bapesa mbongo mpona kokanga Bosuka tokutuniti na ndako na bango tokute na ibi ndako na bango totika message Bosuka atika kuluna alobi bakanga kaita aza na mbangu ya nyawo ozomona awa mbangu moninga na ye Sisoko tokangaka ye alobi ya tina maloba ke bokanga binoka Sisoko webisa colonel Ifenga kozwanga te lelo azwami lobi bazosala audience foraine pona ko condamner ba plaignant bazali ebele mokili mobimba oye akata ba machette oye aboto lobi azwami polinga boto mwana ya classe téléphone ye moto zo mona mutu mabe na mateso moni mateso ezo beba pona lolenge ya bato lokola oyo bato bazanga tina so moni na ba okoti na ba réseau na bango sociaux ba lobaka omona ka ya komi roi maréchal ye pona ye bakanga kaiti mais lelo akangami lelo to bakana suka population peut sa confiance et puis ba collaborer na la police ya bango la police à proximité c'est-à-dire rapprochement quand avec longo moko na population pour to dénoncer pour to kanga batu ya lolenge oyo bazo tika kimia na population te bango yoyo mutu mabe oyo demande à la population oui aux alliés police azali ya population le bien lingi ko monete pa ko banga soki botiki lobby akobima population asengi na bino balobi ba mona yete bokoko ça demande wana police asali musana ye sozali auxiliaire ya justice kolo mibeko ezali parquet organe de la loi to déférer kuna lokoba mesani na kobimaka to nimite ke mbalo ya kobima po to ti ko saisir déjà bato ya likolo balobi lobi kaka oyo place basambisa ke moninga na Sisoko dépasse ba kosamisa po ba condamner ba plaignant bazali plein pour na ko charger mbala oyo abima to mona puisque tu prends la yoza eloko te est-ce que bato ba koseli yo to pe ko se reprocher na eloko moko yo moko na mokili mutasosi mokili apa Nzambe ezala après Nzambe za leta ezala leta mutasosi mokili azate pe muta condamner muta azate po nini ona biso tuna mokili o asala mabetala sa musabe ça veut yo mo za conscient mabe na ça na Nzambe bela sala te yo lobby mokili population lobby ba bomanga et mais la population on a pe o asala mabete to mona musabe mabe za ko yibelisa nite o fi mu de bemino za mabe mais non c'est pas qu'on a bi abenga ba sambisa mais yo bo leta bo yebi na mokili sida bo esi bokangi mutu ana na piège moko bo nyonso ya asali bo ko to bo ba tsanga Nzambe yebi si bien sali mabe solo Nzambe yebi ko za leta itena ba o abimaka ku felite pendant okende balobi yo ko beraki na nani po oblongwa kanya makase sozonga koto na za témoin mais okende kanya makase la kena nga muzongi koto ndeni na zo kwanza maninga na zonga
Oui, bah il est là. Nous sommes déjà. Non, qui n'est pas. Nzambe asunga ki ozonga kotoyo. C'est Nzambe asunga ki pour récupérer ba faire. Pour ne bakango na ba faire. La logique hein. La botte ba bakanga pour nini tout ça batu. Et moi ba mukile tant comme na mabe yango basani ba kanga. Na so na kotala siko ji bakanga bakanga les pauvres monter. Na oui, les pauvres moi la classe. Wa lokuta. Que mo ka bebe mo vraiment so mo ka so ka ba ina même wana. Et ça ne batu misu mo na ti yo ta comme Nadège. O ba comme Nadège. Soit Nadège am ko Nadège ya muke. Am yo muko ça so lo ngite mais Nadège muke a sala lo ngina na komona. Donc ils ba bosu net yo terminateur ba bosu comme so pas ali. Na terminateur te film ni atuna film te. Na zanga beta simple mutula jouer na terminateur te. Est-ce que bi ke ba balo ba be pona? Te na bila mukile ezaka ma be kona nga. Mais MT ça beta nga pe le changement était bon nzamba ta bi vérité. Muto tika nga osala te apart nzamba bundela nga. Oui, puis pas que ça la mabé hein. Na sala nga mabete. Oh, yo sala mabete. Mutu o ba o na bomi. Mais le bobo sana. Ba policier. Mais ba policier be ka loenge et ça be créer na bango. Ça be créer mingi baza ba pion. Mais ça be créer ba pion. Na ta be créer belé. Ça créer su ba créer baza na bino. Mais mo bayaka ba bibilo ba audience publique et puis condamné pour la yo au sein de l'état de la police. Attends, c'est bon, on tika ngate nzambe ni tika ngate. Oh yo lo ba ko za la malamu ko yo kama. Non, belo te ça lo ba kuna. C'est ko suki. Attends la vérité, ils yo za bango donc on est nzambe. Parce que connaît ngane boza mukile connaît nzambe connaît ngate. C'est ko suki. Te la suki no te kwa nzambe za mukile. Suki ke po mama nya ya ka. Te mama te nzambe na za mukile. Mama na za lo côté. C'est ko me la mère ba grand là. Quoi ça le bon. Ngam na pauvre mama ni nata ndako na sombate. Carrière nous sur l'exibo à télé l'autre. Kisa bokoko ça. Ozata na téléphone le pangoute penza. Si on est condamné au bon mère au tigre la bien au moins tu pas question tu na question mo na ata la pese c'était quand tu vas bien te telemia ça mi ça banda côté ça ndenge ndema tina na mukili. Est-ce que aux parents, aux responsables ou les toi on a vu plus fort azana banda et papa biso salonde na bien wana et ça va vu plus oh yo ça no indosa ça ne batu ne ba pesi malo yo journaliste o kolo o sambisanga mais nzambe azaka tomoni oleli nzambe makasi ke tomoni obongwani tokosenga na bakonzi batika lo omoni ke soko bimi otika no osala no selo te nzambe po nini olosala makana mokili eloki nzambe eza te eza après l'état eza nzambe après nzambe Mokondi Mbote. Mbote maman journaliste. La meilleure présentation de par la personne elle-même pour se présenter. Et puis Oebisabiso Sangolini tozuya banda butu batu ba téléphone ko lela balobi bosuka terminator et le bosimbié quand même. Merci beaucoup à tozana état-major commandement ya Moamba. Oui kamami na colonel Freddy Lifengi. Ngai naza apesinga mitindo pour te présenter les dangers bosuka na miso ya bino ba journaliste pour peuple haye ba moto azako bebisa quartier via za batando na de bonhomme. Donc na awa na commune à Matete. Donc na Matete. En plus c'est un évadé de Kanya Makassis. Ndenga zawa okwa to juillet azawa ko la gros poisson population ya biso ya Mateke et ovanda na kimia biloba loba na yo na tala monto bimanzoto mipiko kokoma. Donc bosuka très dangereux mais police kwa zana ba élément na yanguya to kangie to kopesa li boso ba zuzi po akende e café là ou bien angenga.
Il y a la police générale qui a lobby que tout le monde est ezalité. Ceux qui bozui brigand beaucoup neutraliser bango. Si quoi y est azali sain sauf. Est-ce que les copains ça assurance que lobby a cause la caca est-ce que au ma penza. Merci beaucoup. Question qui toque maman journal. Tango mon konzi a ville à Kinshasa. Les dynamiques générales sont à lobby qu'on neutralise. Qu'on neutralise vraiment, de la façon ébélée. On montre qu'il est privé de ses mouvements. Azan neutralisé, donc à combien de temps tout kangi Azan a toujours neutralisé. On neutralise, les attaques ou bien à tout quand il bende to bouquet le colo bien, soit to kangi na 4,5. Il est neutralisé, il est hors de danger. Demande à bato basi ba moni photo au colonel Lifinga boka na tongo batindi ba message belé bat balobi te po bango bazwa kimia wana eza ba message ye balobi ke ba mona eli souté et puis ba musu ba bi po bazwa kimia po ba bi ke lo wa kendenga na makasa za zongaki donc c'est que attend le lobo zuye bolobi on za souté aro ko ko kimba alors abuka na peut-être maboko na makolaza na ngote ko faciliter le bi akende traitement ni numéro sala te pe besoin ni te pe to ko lobake et là on ni boko ça pour ko satisfaire pepe kongo la osenga bino demande donc nako nano ya yemoko les commandants district nazo yebisa population ya Moamba en particulier pe ya Kisasa en général ke bosuka oyo toko poto rassurer bango bako sambisa ye nde to bwaki mbela bao basi basama ba monika asama bango mabe baya tozali na etando ke baya ko charger ye po epesa ye moyen to juste neutraliser bien pour ce cas à part bao bazasi ko so cas par exemple derrière lui azana 10 plaignants à robimate à bakoza condamné bako coincer à koza neutraliser. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.